mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu vas Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Tozali Nabasije, Kamwa Ebele Nakati, Tozanango, Mibale ou bien Misatu. Donc, ça là de façon que l'émission est à la moulaïté, mais parce que vraiment, il faut tout ça là, bah, mise au point Peto Lobela, Makambu, Yamboka. Mais ebisaki bino ke toko passer zone moko ya turbulence mikolo ezali koya. Yango wana photo tika la soudé ba fasciste ba to IDPS to tika la soudé to tika distraction. Parce que 2023 tozali ko mona ngo déjà ezali koya et puis bino moko bomoni même président de la République azako sala sous ba jeté bomoni week-end au samedi oyo Marc azalaki donc vraiment chargé bomoni akeina inauguration, il y a piste d'atterrissage, sali, aéroport, réhabilité, rénover piste et atterrissage, ça fait depuis donc 80 ans. Ndolo abandonna Kiango. Donc Ndolo tu as vu ko kitate même que tambola makolo mutuku azana difficulté. Bon avion. Après on a bon monaki président de la République akendaki lisusu na marché à liberté bomonaki pavio moko zikaki a prometaki bango ko sala yango a sali yango donc zui kaka quelques mois ensuite akendaki lisusu na ko inaugurer ko pesa ba clé na ba ndako ba généraux na cité ba bengi poule malebo bino moko bomonaki. Donc, vraiment, président de la République à l'alakité, président de la République d'ailleurs, Bogolanda, pour ne citer que ces 3 exemples, là, Zagina, au 4e, Moko et Chapengaï, et Zongelingaï, donc, Moussou Zalaki, donc, Pont à Bongolo, Bobindengi, Pont à Bongolo, Zalaki, donc, ce que Talian, trop, plastique, nini, maïzo, mata, Pont à Bongolo, et commis vraiment, donc, la population, c'est plus, mais beaucoup, 5 minutes, il y a édition spéciale concernant journée à samedi, il y a président de la République. Et mission Nabiso, il y a Lelo, avant tout Bandayango, Nakosala, moi, mise au point, Moko, Namoni, na sala ke mission te po na ba message ou bien ngaso na ngo sala émission na yeba makamuni na zolo ba yango mona te ke ngaso na sala émission na koko zonga te po na ko yebisa bino ke ona na bosana ki pardon bo non je réfléchis na zoka tana ngai na ko sala émission na yeba makamuna lobaka mais na tanga rappeur moko ba commentaire donc ba commentaire musu na moni o César Ngadi o lobaki il faut tique émission donc to zongi sou makambo caméra o lobaki donc azalaki muyibi ba kangi ba tiki il faut tique émission parce que o lobaki que caméra ba libérer tout se mettre na nous vraiment d'accord procès tango bandi bato bando bandi o procès caméra ba ko condamner été caméra donc kopango ezali ya bangona président de la République ba ko condamner été ngai na lobaki par rapport ya procès tango bandi. Oui, na lobi ki caméra za fa quoi, oui, na rechanger ma lobate parce que na ndenge procès les gars qui azali ki fa quoi. Wana na koko changer en gote bo kansate ko na changer ba tout batala ki procès wana na ndenge to landela ki procès wana na ndenge masolo tout et les kaki donc caméra za ki fa quoi. Si quand même tribunal wana même justice wana condamné qui est 30 ans, 20 ans en tant que fa quoi et Monique sala ki erreur baye ba quitter siko ngai na lobani ngai na lobaki par rapport ya première instance masolo ya liboso parce que na lobaki que caméra ko échappé te ba condamna qui est parce que maloba na ngai kendaki ndengi ekendaki wana na lobaki azali fa ko pe bomoni ki ba condamna qui est après o elekisima ezali sous par rapport à ba propos nga na lobaki te na lobaki ba propos par rapport ya
jugement au babandai ko sala yo ba condamné ki 30 ans akei na recours azui 20 ans yango na komandaki donc maloba na ngai kendaki ndenge masole kendaki donc to tika bilobela o ngana lobaka donc na changeaka te oui na lobaki caméra za fa quoi par rapport à makambo et les kaki wana na ba preuve o ba yaki na ngwana ti ba bandako lo ba pupe ba condamnaki ye donc azalaki fa quoi c'est quoi a commis a quitté et si vous voulez na lobani na yaki na yebisa bino ezali erreur judiciaire na habite sur bino bozali na kombo mususu erreur judiciaire so bino bo pesa kombo mususu bo pesa mais puis na yebisa bino boye ba ke politique eza kwanga na makaya bute politique ezali politique ba baraka nango batu politique omona donc politicien abomi mama na ya abomi papa na ya abomi bana na abomi mwasi na ye po na politique. Donc, ezali masolo ya lisekite. Bomoni kaka ane oyo, bomoni kanambe bakutani na Katumbi. Bomoni ki Martin Fayulu akutani na Matata Mponyo. Kabunda zo sala masolo na ye donc bakalate ba parti na ye akobimisango. Ba sikoyo Fachi donc ba akité Kamere akutani na ye. Problème ezani. Ezali politique makamba politique to tikango na ba politicien to tika ko sala ba analyse moko na ba paramètres mususu toza na ngote toza na ba paramètres mususu te oyo Fachi azali ko mona biso tozali ko mona ngote Fachi beto azali bien informé que biso nyoso tout bato azobanga Fachi il faut que bana caméra Fachi boy ba bilo kansi donc Fachi ndenga zana ayebi caméra te Fachi zana ayebi ba masolo ba poisote mutu moko te akoki kozala na souci koleka ye moko mukolo nzoto Fachi beto mutu moko te akozala na souci koleka mukolo nzoto Fachi beto ye moko donc bakoboma bi bakansi donc Fachi kuna po ba bareye ou bendeni ye moko ayebi makamuni azosala ayebi makamuni nazosala to yebi saki bino na répéter la bino ton Fachi azu bokonzi bomona ka azu pouvoir impérium aroza nangota arosala ndenge nini azana parlement te azana sénat te azana cour constitutionnelle te azana donc majorité donc ezate arosala ndenge nini azana avion te azana ndako te lelo to suka wapi. Donc il faut vraiment qu'on a toujours une confiance dans le président de la République, M. Fachi Beton, na o azosala parce que yemo kwa yebi makambo azosala et puis ba information na makambo belé ya yebi biso to yebi yango te tozali libanda ezali katite yango wana na ngai vraiment na sala mise au point avant na bande émission na ngai ya lelo toko banda boyebi tokoki jamais ko lekisango boye le 30 juin bomonaki ezalaki jour oyo peuple congolais tokoki koloba te tozalaki na mawa ezalaki jour moko ekotikala vraiment na mitu na biso na libela parce que jour le 30 juin boyebi ezalaki jour tokenaki kotika na lilita héros national na biso Patrice Emery Lumumba bozomona makambo nyonso tu o ya malamu amboka na biso ezosalamaka kaka na époque oyo Fachi azali na kati ya pouvoir lelo Lumumba ke se reposer donc ndenga zana na mboka na ye na mausolée oyo ezali kuna ne changeur alimité et komi mausolée ya Lumumba bomoni président ya Brazzaville ya Congo Brazzaville ayaki ba représentant ba président nyonso tout ba yaki wana bino moko bomonaki ndenge lekaki vraiment na kanisi pe bolandaki en direct na Kleboa original na chaîne na bino parce que to l'excellent bino ba biloko oyo lekaka important en direct to lingi to laksa bino mususu lelo to lingi lisusu tozong c'est la bino botala quand même résumé muke masolo ndenge lekaki le 30 juin et sika bakendaki ko tika na lilita héros national na biso Emery Patrice Lumumba. Restez donc connectés sur Kleboa Original, on revient tout de suite. Après un pèlerinage mémorial qui a retracé la vie du héros de l'indépendance Patrice Emery Lumumba, sa dépouille relique qui est partie d'Onoloa
à Kisangani, Lubumbashi et Chilatembo est arrivé le lundi 27 juin 2022 à Kinshasa. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est personnellement rendu à l'aéroport international de Njili pour accueillir la dépouille relique du tout premier Premier ministre de la RDC. Le chef de l'État s'est incliné devant le cercueil placé sous une chapelle dressée à l'entrée du salon présidentiel de l'aéroport. 61 ans après son assassinat le 17 janvier 1961, des obsèques dignes de son rang ont été organisées en mémoire du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Après 48 heures d'hommage officiel et populaire au Palais du Peuple, la dépouille relique a été acheminée au Palais de la Nation, les lieux où les héros de l'indépendance avaient prononcé un discours historique le 30 juin 1960. Le chef de l'État et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont déposé une couronne de fleurs devant le cercueil contenant la relique de Patrice Emery Lumumba. La délégation du gouvernement belge, avec en tête le ministre d'État André Flao et des représentants de chefs d'État d'Afrique du Sud, du Sénégal et de la Guinée équatoriale, ont posé à leur tour le même geste. Un autre temps fort de la cérémonie a été la décoration à titre posthume par le président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, de feu Joseph Okito et Maurice Mpolo, les deux compagnons de lutte de Patrice Emery Lumumba, qui ont été élevés au grade de grands officiers dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Le 30 juin 2022, les héros de l'indépendance a été conduit à sa dernière demeure dans les mémorials érigés à la place de l'échangeur dans la commune de Limete en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son homologue de la République du Congo Denis Sassou Nguesso. Dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie d'inhumation, le président de la République a invité les Congolais à faire du mémorial Patrice Emery Lumumba un lieu de renouvellement de leur engagement à parachever le noble combat que les héros nationaux avaient entamé et un cadre de recueillement susceptible de raviver l'idéal patriotique et républicain. Le président Denis Sassou Nguesso a marqué de sa présence la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba Kinshasa. Il a déclaré en substance que ce dernier est un héros africain. Binomoro Bowiti Kolanda et Sikawana et Sikamoron président de la République alobaki sokongo cause esprit on voit vraiment donc grand boulot et place wana au Tali Penza place Lumumba parce que Lumumba za monta ko féliciter na l'époque wana donc ya robeta ba discours Lumumba na makambo Lumumba bado sala il faut la vraiment esprit donc ça monte esprit ba tout le Lumumba vraiment bazali lisusu penze belete bazali moko moko bakoza la main ba Lumumba esprit bazalaki nango donc vraiment ezalaki esprit moko penza ba grand esprit penza donc ya ko sakanate donc vraiment à se reposer siko na ba bela ba koko nae. Donc vraiment, respect makasi na Emery Patrice Lumumba, héros national Nabiso. C'est même 30 juin, Boyebi, après avoir kokende kokunda Lumumba, caméra à monde entier, Congolais, nyo surtout, azalaki focalisé na concert, réunification, concert du siècle, il y a Wenge Musica, 4x4, les anges adorables. Na lingi na confirmé bino lelo concert wana ezalaki réussite à 100%. Na ebité batu ba kanisandeke ba bandolo ba est-ce que ba rotondi sango wenge eza déjà o ya kala wana kutu donc ba rotondi sate bo monaki na ebité soki batu bazo se rendre compte que stade de martyrs eza à 80 000 places et l'équipe munene que stade Parc des Princes. Habité ceux qui bateau se rendre compte 80 000 places bateau batondi bateau batikali libanda. Avant de développer, tous allez vraiment féliciter le grand producteur, les grands motos stratégiques Tokobo Sanagate Amadou Diaby Oya Sali Eko Tikala gravé na ba mémoire ya peuple congolais d'une façon indélébile na mémoire à peuple congolais donc en particulier na ba friand ya musique congolaise parce que Oya Sali heureusement vraiment
Mutulokola Amadou Diaby, Azam Mutumoko, il faut te féliciter, Azam Mutumoko humble, parce que Makambo a sali, donc ceux qui allaient qui bateau, il y a le tongoko la laté. Amadou Diaby Bozali, comme on a wana l'exhibition de l'image, entrée na etanga yaki azoe au kota, na stade de martyr, donc il faut tous appeler leçons. Il y a organisation, il y a Makambo Minene, Bomoni Denge Bandaki, Akutani, Mena Bebissel la Belgique, Pesidat, Baroya, Baye, sponsor Bakomokota, publicité Bandi. Donc, étape par étape. Ils ont travail moko baclété. Ils allaient mbangu télé msoza na mbongo télé ngosala makambo eleki yo na olgo donc on met la eloko eleki et ko leka na gorge na yote. Il faut que zoa makambo Amadou Diaby azu bomoni e bandi netili seki ti eketi na suka. Mais au monaki bato mitema mabe bato likundu n'importe quoi jour ango okomona ezali jour moko boye donc ceux qui coup d'état ko salama trouble ko salama ba rwandais ba ko profiter wana basi ba kota ke belé les ont dit donc de mauvaises langues toujours eloko ya malamu soki ngo sama na mboka na biso congolais azalaka toujours kaka bilobela makambo mabe. Amadou Diaby, félicitations une fois de plus. Amadou Diaby, Penza Azali, Moutoyo, donc, Tokosenga, ba décoré, Moutoyo, Tokosenga, ba pesa, passeport diplomatique pour défendre Makambo, vraiment, Yamboka. Na lobby, donc, le 30 juin, na Ebisibino et Tikala, donc, cette date restera d'une façon indélébile. Na ba mémoire à peuple congolais en particulier, na ba friand, il y a musique congolaise parce que oh et salami wana na ne salamate tozaro yoka bato oh son ezalaki malamu te mais non mais congolais pourquoi bo réfléchir ça kate son oh bo bandai ko mona bato nyoso tout ba bandai ko laksa ba direct wana bazalaki ba image volée bazo zongo na ba portable na ba comment voulez-vous mutazo laksa image na portable son ezala ya kitoko nete uti na katibi est-ce que bino bo moneki ba matoso ezalaki wana eko bimsa penza son oh ya mabe ba matoso wana ezaka dongo yoka ko fine buto pa ya ngamo ke saleli yo ba réglage. Bino boka ça en tout cas nangai ba biloko ezalaki wana ezali biloko jete ko ratete son so ezalaki mabeni bino ba matoso ezalaki na kati ya masolana eko ratete son to tika image wana bomonaki ezalaki même pas en direct na télévision nationale parce que ba droit d'image ezali ndenge oya ba football beta maranete ba concert ba droit d'image donc ba américain na bana ba ti ba sombaki ba futaki mbongo donc moto akoya ko l'exemple même donc RTNC il fallait ba futa mbongo yango bomonaki le kakité ezali ba droit d'image déjà ba ti ba sombaki ezali makambo ba jeter donc tout tika wenge musica a redémarré le monde mise à jour et salami 80 000 places, hein? Ils allaient 80 000 places. Donc, ils allaient se quitter. Donc, vraiment, n'a habité peuple congolais, vraiment, peuple congolais, tolingana. Bah, koki ko pesa biso, nyo sotou, mais ceux qui ont un amour entre bisoté, cela servira à rien. Tous les collègues Sabino en attendant bah image parce que reportage mon bima bon mon équipe américain bazo sala bazo filmer les bandes tinakati parce que reportage il y a journée wana il y a soirée wana eko bima officiellement na bato basomba ki ba image mais en attendant donc to chabino kamo elengi botala bino moko oyo eleka ki jour wana na ba image professionnelle oyo tozweli bino pour se faire idée mais batutu balanda kiango donc vraiment restez connectés sur Clip Original, on revient tout de suite.
redémarrer le monde. La mise à jour s'imposer. Merci. Bino mo boito landa, bolandi quand même donc image auto bino. Donc vraiment ils allaient image kaka ya mukie, bozila image officielle o ekobima. Donc vraiment tous allez ko remercier équipe ya communication pour Paul Mukelenge. En tout cas bravo Marc Etabou, bravo côté sécurité, donc vraiment l'Ikondi protège, donc police Nabiso. Félicitations na Oyobino Bosali pour jouer na sécurité zalaki ou salamaki na stade wana zalaki lycée kikutute. Donc vraiment l'équipe malamu parce que ezalaki équipe ya ba professionnel Amadou Diaby na kasi ba tusiko ba comprendre ngai pesinga sengo parce que lelo ba congolais ba comprendre qui est Amadou Diaby pour biso to yeba bandaka na makamba bandoko sala bandaka mais congolais yeba qui était mingi sikoyo nakanisi ba comprendre à qui ils avaient affaire. Amadou Diaby une fois de plus merci na sali pour na mboka na yo parce que Amadou Diaby aza congolais akola na kin akendaki pa papa na ye na kimukolo azongi siko na mboka na ye aza étranger ta sali pour na mboka na ye. Donc yango na lengaki na beta c'était na journée oyo ya les 30 to tchaki na Lilita héros national na biso Emery Patrice Emery Lumumba et puis na soir na yango ezalaki concert ya Wenge 4x4 ya réunification donc ezalaki concert moko et puis na yango le bar batu basala 30 ans ba betate à part deux donc Werana JBO baza toujours en activité ou beta tout le temps ba misusu wana ba beta occasionnellement. Donc, après 30 ans, Bino, Bobane ko s'attendre, ezalani exploit bien. Déjà ko 5 sabatu, on a déjà des exploits. Batu mususu, bazu ba poids, batu mususu, ba koli, ba voix et koko zalandengi, ba yeba ba ngote na air bazaki na ba 20 ans, na ba air bazaki na ba 18 ans. C'est pas pareil. Donc ezali kaka déjà ndeki ba sangani, ezalaki déjà donc victoire yango wana. Et loko nalingaki na beta c'était pour comprendre, donc rendez-vous sur les samedi, il y a le 9, donc soirée VIP, pour ce que bon qui na stade Banzem Bomususu et beta quitté, donc Kuna Penza et Beta Penza, donc Bobana va soir Tina ba excitant, ba Eve Soukali ya ba Blaise Boula bon épée beta quitté. Donc VIP à le 9 kuna penza donc ozala penza masolo penza donc boyoki banzembo tout bobini donc ozala net stade déjà makamususu il y a soirée VIP à le 9 donc vous appelez makamususu donc déjà na émission na biso prochaine émission à partir lundi au dimanche na kasi pe okotaka lelo beaucoup déjà publicité relative il y a soirée VIP concert VIP il y a le 9 donc vraiment et Kozala et Sengo Makasi de toute façon ezali koleka pe et koleka ka malamu il y a pas de raison soirée VIP et les ka malamu te
par rapport à stade, parce que stade des alaki comme makasi, donc VIP des alaki comme moko, donc il y a makasi te koleka stade, donc vraiment avant de continuer ma solo, nabiso tous alaki marqué pause publicitaire, nabiso ya liboso, toko banda na Kodia Simon to banda ikolobela bino banda kala masolo wana. Ba misusu bazalaki na ba doute boye ndenge nini makambo yango parce que congolais zaki faute na été congolais ba kosa trop congolais donc bescro ba bima congolais banga kana elisu likambo te akocha bible a sauté azokosa donc yango no mona ba congolais belé ba koma réticent ba koma ko banga donc ba congolais baza na motema moko akosa la motema baissant à penser mais to bandoko betela bino masola Kodia Simon bomoni pe ndeki biso to bandaki yango to bandi malembe Kodia Simon siko ekomi na suka tozali vraiment ko présenter vraiment ba félicitations na biso na DG ya Kodia Simon na adjoint na ye donc parce que musala o bazali ko sala bazali musala bazo sala neti o na ba pays civilisé neti mindele donc bazali ba basala na ba banque basala na ba agence immobilière donc bazali donc bana na biso bazo tanga ata yo soko tangia ba pesio matériel zo sa ila okena kisasa okusala yango bazali bana mboka me na mutu na bango zo fonctionner neti mama solo ya mindele le kakao donc to bando yebisa bino donc site oya maluku et comme déjà na suka siko bozali ko mona ba photo donc ba bandi siko kotonga bozali ko mona ba photo donc to lakisa bino bozali déjà pe ko mona donc ba bandi kotonga. Donc pour déjà l'année prochaine, il faut livrer déjà bandaku oyo ya liboso ya bateau déjà basombaki donc bateau baraté na maluku na bité so boko bengala msusu masolo muso eza miso eko ya to koye sabino soki ba masolo muso eza mais après wana mwanda ezala bakota ba plage na l'élicité wana na bité so na gozo dépaler na bité mwanda ezala côté moko donc ovani pezo ta plage donc eza masolo ya kosakana te donc vraiment tozali ko lakisabino na ba image botala Kodia Simon ezalaki masolo ya kosaka congolais za kaboy congolais omona aki diba tango ekoma bonga na kanisa ki bona bo congolais trop de boules makambo tango biso toza na kati tozo expliquer bino eza makambo kosaka na te boko mona bandako ba injo moko donc ya kosaka na kutu te neta mikili misusu kutu so lingi ba mebelele oyeka okoto okuti ba kiti okuti ba décor ba sale lieu ezakaka yo moko ndenge kolinga donc vraiment sita maluku na kanisi vraiment c'est comme na suka tokola kisabino donc ba image botala image ndenge ba bandi musala publicité na image ndenge ba bandi musala sikoyo bozo su ba image mususu. C'est une bonne idée parce que tu veux créer des publicités pour l'espace. Voilà, espace ville, c'est coupé sur mon village Kimia, c'est ça. Piscine, accès aux piscines, un espace récréatif, vous pouvez même aller jouer, tout ça, il y a un terrain de basket. C'est une bonne idée. Tu bandi un espace, tu ça peut autant tu bandi après tu bandi sikoyo tu crées ni supermarché na biso mo boye wana c'est donc bazo on fait la peine donc bandi sikoyo na ndako facile ata deux chambres tu bandi na deux chambres deux chambres trois chambres pour tu rappelles moi pour tu bandi na 20 maisons dans la seconde plan la maison il bandi déjà 40 plutôt 40 maisons confondues deux chambres 3 à 4 c'est parfait. Kodia Simon vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Ndjili,
10 minutes de Safari Beach. Au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Et puis, deuxième asolo, na biso soko zunda kuno na Kisasa, parce que na Kisasa, problème ezalaka biso bato a diaspora ezali transport na ndako. Soko so zunda kunao na Kisasa awa pe na poto ifoza le sika ya kovanda. Solution ya bandaku awa na poto, surtout na Paris awa place tozali bobi ke Paris ezali pasi po na bandaku. Solution ezali kitenge appartement ndaku na kati ya Paris awa. Donc ndaku ya copte ezali ndaku ya solo asalaka na agence. Donc yebaka ke soko visiter ndaku zui. Donc olinga pavillon yo, olingi appartement yo. Donc solution ezali na kitenge appartement bozomona numéro ezali wana. Donc bo bengiye solution ya ba congolais parce que muninga mususu congolais azui esika ole a aider bandeko na ye azo préféré ko aider batu mususu ole bandeko na kitenge appartement azali ko aider bana ya mboka. Donc vraiment bolanda deux bandes annonces na biso oyo ya ba partenaire na biso. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Binomo Boitolanda, ba partenaire na biso Kodiasimo bolandi ndeng musala DG bandi siko ekomi penza musala penza ya kotonga oye bandaku oye tonga makata na ba mikilo ya boye donc bandaku ebele dans 6 mois donc bandaku déjà vidé. Donc toujours sabine za bandaku préfabriqué za penza bandaku penza ba béton donc matériaux durables. Donc vraiment année donc 2023 déjà vers la fin ba tout ba reçoit déjà bandaku na bango. Donc vraiment merci na Kodiasimo na ba émission ko ya toko la sabino susu ba image mususu et puis toko zoapé DG ya Kodiasimo. Donc aya vraiment ko expliciter biso ndenge makambu et ko leka et puis awa na kati ya Paris tozali na kitenge appartement. Donc vraiment eloko tolinga kito yebisabino concernant masolo ya bandaku ezali wana siko tozali vraiment ko continuer masolo na biso na kati ya émission oyo. Na lingi susu na zongela makambo mikie soki bomoni ke makambo ya kamere esali bo tozali na démocratie. Donc Félix Antoine Tshisekedi akota démocratie, il faut bo se manifester bo loba makambo ezo sepisa binote. Donc les lots coûtent na rubrique na biso tolobaki to saleki pour na présent les lots donc to recommencer en semaine prochaine. Il faut bolo baka to na démocratie mais boye baraka kabotia na mitu na bino politique eza kwanga na makaebu te politique égale stratégie. Makamsu bino bozomona te politicien azana kati azomona Félix Antoine Tshisekedi aza bien informé que tout le monde. Félix Antoine Tshisekedi aza pe na souci ya vie na emoko. Mutu azana souci ya vie ya Félix Antoine Tshisekedi koleka ye moko azate. Donc tozalaka tant tozoloba makambo tozalaka vraiment calme
to yebaka makambo nini tozali koloba epuis biso boyebake biso tozali bafachiste par conviction awa masolo ya fachi ya bien mingi ya bien po pe ya mabe ezali penza te ebele te soko lingi okondo yoka baboba makambo lokuta ba fake news adresse na yo ezali awa te na Kleboa original ya César Ngadi. Donc awa ezali makambo pona ko kisa batu mitema makambo ya koloba vérité makambo bato yo balingi mboka. Donc sikoyo na lingi na like sabino po boye ba makambo oyo ya mboka na biso bozomona oyo makambo ba guerre ba eso ezali fachi mutu abandi makambo oyo te ezali makambo banda kala to lagisa bino bato ba banda makambo ango banda kala. Tokola Sabino siko bomona déjà ba infiltré ba kota ke infiltration ezali déjà na kati ya FARDC na biso depuis kala facha zo ya sikoyo bokaki ki donc ba osala penza kuna neti baka ya recensement na kati ya FARDC ba ki donc étranger parce que ba zali na kati tozali kolak Sabino donc lycée oyo bazali koloba ke depuis donc kala déjà 1700 donc militaires à FARDC non éligibles bazali ki na kati ya mama solo déjà banda kala parce que bazo kansa ke oh donc Félix mutabani masolo bien yem to sala donc ya zo sala ke asokola FARDC asili sa guerre pour moni ndenge sikoyo Kagame ndenga zo lela na munoko mboka parce que azoko kalisu to bono ande ba komo barre batu na eba nini donc bazoko ko kutu recruter sous batu te bazo recruter sous te bazoko gate po batu balingi na bango te babi yo muto zo tumbola Congo tika Congo malembe parce que to boy to ndo kufa kaka boy pour rien na makambo etali biso te bino mo bolanda o tozo la Sabino donc va FARDC bazaki déjà bato ba ko za na kati ya FARDC DT. Donc, restez connectés sur Kleboa Original, on revient tout de suite. Bien connu. Dans une note que j'ai ici, et que j'aimerais donner à qui veut la voir, donc intitulée « Note à Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO », rédigée par Monsieur Kalev Moutonde, qui était l'administrateur général de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc, transmission de la liste de commandants assimilés et hommes de troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein de des FARDC. Donc, on dit ici que nos services se font l'impérieux devoir de vous transmettre la liste de 78 commandants assimilés et hommes de troupes du M23 sur un total exprimé à plus de 1700 personnes non éligibles à l'intégration au sein de FARDC, élaboré à la demande du ministre ougandais de la Défense, le docteur Crispus Kiyonga, à l'issue des séances de travail qu'il a présidées avec une délégation de M23 le 11 et 12 septembre 2013 à Mbarara, en Ouganda. Qu'est-ce que ce rapport nous renseigne? 78 commandants, les plus gradés, des généraux, de colonels, de lieutenants-colonels et de majors. Sur les 78, il n'y a qu'un seul capitaine. Tous les autres sont des officiers supérieurs. Aucun d'eux n'est congolais. Ils sont tous des Rwandais. Qui ont été enrôlés dans l'armée de M. Kagame, le Front patriotique rwandais, quand il a commencé sa guerre contre le régime Habyarimana en 1990. Binomo boitolanda donc boiti vraiment kolanda bomoni binomoko donc masolo o e banda sikote donc il faut qu'on nettoyer parce que donc e baraka net malade ou be loko mo c'est continue kati ya misisa pour na kolongolango il faut malembe puis stratégie. Donc Félix Antoine Tshisekedi mutabanda makambote puis nazo profiter de l'occasion qui m'est offerte dans cette émission pour vraiment
na pesa félicitations na ba militaire na biso ya FARDC siko ya basi. Ya basi. Donc moi si déjà zali donc moi ça zanet mobilité azali mama et photo batela ke makamba makasi te mais na zali ko laksabino na moni donc vraiment bravoure ya bana basi o bazana kati ya FARDC ba militaire o bazana front bazana kati ya front bazoko bundanet mibali en tout cas on a mona ki ngo lekelenga na pesa ki penza respect. Donc na bango et puis ça fait exemple na ba mama mususu musala ezali te kaka yako tonga ka bato yako swana ka lo ba n'importe quoi botala ba ninga na bino bana basi o bazo bunda na kata front net mi bali bazo bunda na kata front donc respect makasi na tieli bino bolanda bino moko na bilili vraiment beaucoup zala indifférente pour ngai moko et marka ki ngai na pesa ki bango penza longonya bino moko bolanda na bilili sont toujours placés en première ligne en cas d'offensive. Bino Bolandi na bilili donc ils a jeté talaka donc ba momi bana basi ba mama donc bazana kata fond donc bazo bunda masasi parce que les ça c'est tango yo occupé te au moins si to mobali tala langa bazo expliquer penza ke bonabo donc respect makasi natali ba momi penza donc fifi filo faria donc honorable Jean Moutala momi faut oyele ba masola bolingo faut yemo linga yo parce que soko yele ba compte ta ko barre yo penza ko sakana te donc na banga na ba momi o penza donc bon ba ka ba momi on te wana lobi ba pe basi balinga me bazana esprit ba sokoro donc yele contre état parce que zo ni makoko penza donc yeko du soma kamba bolingo fo yemo kalinga yo donc ningi sanga mabe donc petit c'est propre beloti mavungu vrai chéri moni donc ba momi na kata front donc esprit a qui soro diongo esprit donc oye penza na ba contre état ba barre donc na ngai penza na lekisango pour vraiment et pesa batu musu courage botala vraiment que respect à la makasi na batu o bazali ko bunda et surtout ceux qui bazali bana basi donc to marqué deuxième pause publicitaire à ba partenaire na biso mbalo toroke na Sepela TV décodeur à bana mboka boyebi ezala na Londres décodeur wana ekokai na ba décodeur musu parce que yango za mukie et puis yango okotambola nango partout dans le monde komi au branché hôtel Masolo donc et puis tozali na Wami Service fret Wami Service ya ndeko na biso moi aussi donc Mireille Wankake azo aider bandeko parce que tout le monde tozalaka kaka biloko ezali faut kangisa otinda mais ye donc vraiment azo aider pour ba misusu na makamba ba fret sérieux ate aye penza azu biloko abato azu na mbongo akei azo kipe na ite mais en tout cas Mireille Wankake félicitations chapeau bas na musala ozali ko sala po na bandeko na ba congolais puis tozali na salon de coiffure na biso na Saint-Denis auto recommandera bino salon de coiffure ya ba professionnel donc bazoka to coiffe avec sourire donc salon de coiffure Elbinton coiffure na Saint-Denis auto recommandaka bino donc restez connectés sur Clébois original on revient tout de suite. Sepela TV ezali décodeur ya banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça. Ya banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tuna ngai nini agence
Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge ko hésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République démocratique du Congo na ville province Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala wami service libota na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazarde te agence ezakaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie na disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobe wami service et pas Mireille Wakanke wami service frappe na le frappe na retour chez Elbito Coiffure toujours ça marche comme ça là avec la expédition là toujours Salon number one chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Donc, Binomo Boitolanda, vraiment, salon de coiffure, CPLA TV ou Ami Service, Ezali Biloka Banamboka. Donc, tout côté esprit, chinois, ceux qui ne connaissent pas les locaux, Tchaï Maboko. Vous préférez Kakate, Kolingate, Tanga Kokoué, Ozali Kosekaye, tout côté esprit, chinois. Donc, moi, Namboka, Rabiso, président de la République, Alobaki, vraiment. Congolais, il faut, comme millionnaire, Congolais, il faut à salela, mboka na ya profiter pe na mboka na ye. Donc, yangwana, to lekisaka, ba, ndeko na biso, na cadre de la publicité. Et puis, donc, tous allez qu'on s'acheminer, donc, vers la fin de l'émission na biso, na linka na l'axabino, boui, comprenera batuamite mamabe. Batuamite mamabe. Fayulu neti azamote mamabe, fayulu azamote mamabe. Mais, na yebiki na talaka mon abiki no Fayulu na yebite soko opposition a force rapport comme maneti premier opposant na kati ya mboka na biso mais makamso alobaka donc vidéo na relaxa bino pour comprendre peut-être que Fayulu a un problème na tête Fayulu a un problème na mutu na ye bo yoka bino moko o ya lobi na vidéo oyo pour comprendre vraiment que heureusement Nzambe azali na biso mutu lokola Fayulu akoma président mboka na biso te parce que soka koma ka président mboka na biso mama nangai ma sobelembele na habité esika nini to suka. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Pourquoi on a mis quelqu'un qui a été sponsorisé par monsieur Kagame? Pourquoi? Et monsieur Kabila? Pourquoi? Donc si vous répondez à ces pourquoi, vous allez comprendre que le Congo aujourd'hui est en train d'être saboté. Et pourquoi on a mis quelqu'un
qui a été sponsorisé par M. Kagame. Pourquoi? Et M. Kabila. Pourquoi? Donc, si vous répondez à ces pourquoi, vous allez comprendre que le Congo aujourd'hui est en train d'être saboté et... Binomo Bolandi, donc Moutabo Penza Linga comme à présent. Na mama Kambo tozo kutana nango, na mboka na biso. Fayo lango kokate. Alingaki jamais kokoka. Alingaki jamais kokoka. Ezama kamba niveau na été. Donc vraiment, il y a un lelo to beta qui pensa c'était. Donc na émission na biso na autoponé les bino lelo, il fallait vraiment to beta c'était. Donc peuple congolais tous à la calme. Ma solo oyo ya guerre, ya est, ce que si na fachi betonte. Et que si la cali sous-souté, Fati Béton, azo sala ma solo, négociation, azo négocier, mais négociation na Kagame ezalité, bon, mon ma solo, il y a force, il y a armée, il y a pays, il y a Fatia lobby qui ba Rwanda ba cause na quantité. Wana rien à cause de la quantité. So Monique donc Kagame a comme belle net liboma parce que à ce moment on a pensé que comme na souka le pendant mbalo yo donc na sentir pensa que oyezali donc kanambe to pensa zali moi na mboka parce que Fachi Beto azo meme likolo donc ti masolo ekosi la bomo ndenge siko ba FARDC ndenge bazo ko liaba M23 wana donc bazo lakisa bango pensa ba masolo bomonaki bino monde bazo récupérer ba arme ndenge bazo récupérer ba biloko zo lakisa vraiment que ba tout ba yebi ki M23 ezali ya ba Rwandais ezali Kagame na batu na ezali M23 te ke bona bodo donc yango to ngai vraiment to beta c'était na émission na biso ya lelo donc to komi vraiment à la fin ya émission na biso bo yebi ka so to komi kaka na suka émission jamais toko posana jamais toko bosana base yango mutesala ke 5 minutes ezala parce que oui que base ndenge na epsaka bino ke 5 minutes ezali naza ko loba ngai moko naza na invité te na telemi devant bino nazali ko loba tango nazali ko loba batu bazali ko tala ngai c'est que bazali ko sepela na o nazo loba soko nazo invité yeba ke batu invité na bazala na batu na ngai menga na loba ngai moko donc ezali masolo ko sakana te faut vraiment ko remercier ka base bon avant to banda ba remerciement na biso tous allez vraiment ko tenir na tenaki na pesa yé vraiment bon et joyeux anniversaire tous allez ko souhaiter bon et joyeux anniversaire et les gars déjà les 30 parce qu'il y a botama jour il y a indépendance massa nangai José Kano qui kakamene kombo wana batu balela on be José Kano qui kakamene donc bon et joyeux anniversaire na yebi que vraiment les gars qui malamu na famille na yo na mwasi na yo donc vraiment que nazo profiter na pesa ye vraiment bambote maman na biso donc José Kanoa na yebi ke nzambe akobatela yo nzambe akobomba yo donc une rappel José Kanoa pour rappel José Kanoa botama le 30 juin 1960 mokolo indépendance ya botami donc José Kanoa ndozo kala ba cadeau ya roi de Belge donc tout ba botama na date wana ba ndozo ba cadeau ya roi belge na yebi bato 1960 mais il y a botama les mêmes jours dont José Kanoa double cadeau donc master nangai José Kanoa qui kakamene merci vraiment à trop na sur ça le rapport na 5 minutes mais les lois ezali po na souhaiter bon et joyeux anniversaire nzamba batela yo apeso surtout santé parce que santé ceux qui eza bientôt go ça les loro moté santé pe apesa yo donc nyoso tout ozali kozanga ba projet na nyoso tout nzambe à bénir ango donc José Kanoa qui kakamene bakalate tokokuta na biso na Londres donc merci à trop masanangai donc vraiment Oumela donc toujours on a même registre à anniversaire tous allez ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na maman na biso Suzanne Biza na Paris Suzanne Biza merci vraiment na nyoso tout ça le rapport na 5 minutes et puis bon et joyeux anniversaire na EP anniversaire et les gars qui mènent na tenaki na souhaiter on a 4 émission donc Suzanne Biza donc merci et puis na ebike anniversaire et les cas qui m'a l'amour donc sikoyo tokoti na ba remerciement na biso comme vous pouvez vous en douter et comme boyebi tout banda toujours na Londres na honorable Jean Moutala merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tout toujours na kata Londres pour repasser ça Jano Matundu merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kata Londres tous allez copier ça Mbote na maman na biso la beauté naturelle
merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc Tokei Suko na 4 Espagne pour na sa vrai chéri Beloti Mavungu, vrai chéri na 4 Espagne Beloti Mavungu. Merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Tokei. Awa nakati ya France siko tozali kopesa mbote donc na France kakate bazali na France na Canada na ba administrateur ya groupe Nabuso ya WhatsApp les amis de César Ngadi o bazali na sima ya président Fachito ozali ko bandana Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin Babi Kisinga vraiment merci Daniel Sotou au Salarapo na 5 minutes et puis surtout na ba publication na katia groupe donc vous allez mutumoko vraiment indispensable na katia groupe donc Babi Kisinga merci Daniel Sotou au Salarapo na groupe P na 5 minutes avec César Ngadi Tokei Suko Jérimukuna merci Daniel Sotou Salara na katia groupe Jérimukuna na ebike yo temps pesé la kama vraiment belete mais on se concentre vraiment dans katia groupe donc Jérémy Mukuna merci à trop Nanyo Soto ça rapport na groupe na yo il y a les amis de César Ngadi toujours na katia groupe torore merci Shikito Mushashino président Shikito Mushashino merci Nanyo Soto au ça rapport na kati il y a groupe na yo les amis de César Ngadi donc et puis Sikoyo Tokei na kati il y a Benin pour na repesa petit nanga Saolo petit nanga Gigi Mbele, Saolo, merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Soki Totangi, Gigi Mbele Tokei, Nakata Captain pour nous ça, José Bantessa, merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Tozungi, Nakata Paris pour nous ça, Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre Fifi Filofaria, merci Naba Débat Nabino Bosalarana, honorable Jean Moutala Nakatia groupe, et Zola vraiment qui est donc vraiment groupe Tozali en famille. Il faut une contradiction zali to sololi entre familles et puis en tout cas na sepela na échange na bino na honorable Jean Moutala na batu c'est vraiment avec respect putain bozo sola vous sentez que batu il y a Mayele donc Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre merci une fois de plus Nanyo Sotou au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei Siko na kati à Belgique pour na sa petite sœur propre donc pour tout de yalo la petite sœur propre pour tout de yalo la merci Nanyo Sotou au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Belgique tozali kopesa Dekos Mukoko merci Nanyo Sotou au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi Lolo Munongo Massa Doudou Swami merci Nanyo Sotou au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi Soto Tangi Lolo Munongo Turbo Santé Brice Mpiana na kati ya Grigny Centre merci Nanyo Sotou au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi Doko Subisa toujours ndenge boyebi to subisa toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Dokotolo Jean-Paul Djamba parce que ceux qui santé zali malamute au salaka et loko morote tozali ko recommander binobo s'inscrire bo s'abonner na YouTube ya Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba na émission na Parlons Santé ezali masolo ya santé donc une fois de plus merci na Jean-Paul Djamba Dokotolo na biso. Bonjour mes amis. Le syndrome de canal carpien désigne le trouble lié à la compression du nerf médian au poignet. Cette maladie peut être douloureuse et handicapante. Elle touche 6% de la population adulte entre 50 et 60 ans. Et les femmes sont plus touchées ou atteintes que les hommes. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Samete, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, du Kamako, au salaire au Yuyo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangakanayo, du ventre. Clément!